Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle. Champion local, Maboko Yanzambe, kakandege. Tozo solo langana bino mikolo nyonso. Na sola te pona ni nako solo la pambate. Bino ndebo tinda kinga ina sale mission, nous voulons savoir boyeba makambo ya catch. Topé, style congolais, uta wapi topé makambo ngo kitenda ndenge nini. Kasi liboso na ba émission. Nabwaka bayeba sunga champion local na mwe loko pone mission etambola kitoko bino bosepela na badina nukobwaka ya solo penda na lobi vie Eric Tola mwana Belgique tongo doke le sako koto zali so boyina banana bango pona te ensuite c'est pas na biso awa et ça va bien makasi nabwaki mama Ekirigo Bichingo Bila ai viena moko nabi vie Paul mwana poto tongo donc vie Paul mwana poto tongo Ekirigo Bichingo Bila ye moka bipoanya bena ba bon faut ngati et puis na bo c'était quoi wacha viena nga Prosper Bakine ba matoso au moins na sala kitoko vie Prosper Bakine nde atinda kayango vie Prosper Bakine tant nabi vie Prosper nabi tel père telle fille Chanel Bakine tel père telle fille so qui na lobi mama na Brinette Lonzoka pe na bo c'était koloba Amos Nzundu yo yango yo pe na bosani te ko bwaka apeti na mio joyeux anniversaire à toi joyeux anniversaire mio Soudaf joyeux anniversaire oh na boka kyoti na yemba nga pondima na yemba na mte to yemba o dimanche na plateau ndeka rizalaka pe na bosete ko vraiment mingi na bwaki Géry le padro mwana mwanda tongo atukana sukina nuwana to boka jogo ikoya sima na kuboko sima na ba no émission ko mamsusu sima na tongo kasi naza wapi monsieur le catcher naza wapi Coco ping pong na ina ngaba esika ya monsieur le catcher DT est le plus respecté babi l'homme de catch de ngaba na ba français mususu icône de la catch ngabene na ba mususu na bombia wana ngaite bana ngaba nde ba seka na dira bongo champion Mi Golba beauté mode champion local monsieur le catcher toujours icône de la catch oui ya ngaba ya Congo ngaba c'est ya ngaba alobi ke présence ya maître Mi Golba na ngaba ezaka important mingi donc tango muta moi maître Mi Golba c'est ba bike catch nyonso ya ngaba isimi na maboko na wa muta chapeauter mama solo ebindi ezala okangama partout sans ignorance nana ba maître Mi Golba au juste za catcher musicien ça perd tout le temps selon la bien na catcher na start na master baby Mi Golba za star mais champion Mi Golba oui nazalaki esika ya catcher moko c'est qui encore le nom champion de Kinshasa animal tout ça na champion de Kinshasa animal émission abambi okombo ping pong n'invité abi ping pong ana ping pong akimanga de akala eti ping pong ngo nde nani na yo kana suka na ping pong ngo champion Mi Golba nde bazobenga ye ping pong okomi su ping pong ndenge mistake ya benga pour la libanjo weza moi mo sala na ye ayebi monsieur le catcher très bien abi okima ok na foot kai abi ola bolobel ba bitumba bino baleti awo mayeke magozo loba zo tapement liboko te yango ye pe lokwa champion mo yate liboko yate après na yoze makama ngana de leka abu no autorité direct makama ngana tozaka ba championnat to kutana obwaki no et to boka ngote ezaka court mais to kataki yango oui ça m'a embêté parce que le bélan trop on a raison avec la marque autorité direct donc championnat et puis bah comme tout ça dans ouais beto pas mal tant PC kando bi bon abeta ki na nini alliance oui bi ke wana catch américain to catch congolais et wana ils catch congolais la style classique oui bi na tango na tv bat bandimite ke et puis les seuls catchers à ça là contre la griffe des lions des fois maintenant au bunda catcher animal c'est moi Mi Golba ça la contre tombolo maboyme nengo longwaki
Si on a mon atara à bête à battre, à tiens on a pas n'enga posta, à ça fait contre-attaque, on a tant monté pourquoi. La bilo quoi posta kawana. Ah champion de Kinshasa. Na pesi yo ba mbote place aux ali donc na pesi 4 clubs ka ça va mbote place aux ali. Mais vous avez contre Griffe de Lion na ba statut na bilo nde vous tsaka ba obeta. C'est quoi tsangote parce que ça les sonne. Et dimina ke mabe. Contre-attaque ya nezalate. Ataka ngopeti. Era poster biloko na tsangope ba mona ke mutu mo ka longola kango. Bon. Wani za makamna bino na zongi na mukeli susu na ngaba. Balobi ngaba doit tomber, ngaba doit tomber. Ngaba doit tomber. Eza na quartier moko bimaki babengi super egg. Aina baloenge wana kobeta migol bana kobeta migol bana. Owe olobi na eka likambo ya hotel ya ringi ofele. Ye andi makaka ya bunda na yo besi wana. Weza makela wenze. Weza makela ba ma wenze. Koto bateke pina, koto bateke dunda, dongo misili makele zarato. On dirait abanga kata mabisi hotel ringi ofele. C'est un maître. C'est kachera obuna. Abanga nde sikote. Peut-être ya ki mesele kachera obanga. Abanga pete parce que continue o le katele. Ba mécène o babai ke ba mise mongonde ba on faut ba ça. Edi engende. Papa social oyo kanate. Fredi Ngoma to ka pepe o sponsoriser oyo kanate. Makambo ke na na shoto ko taper langa ngombule ba beta shooter. Tout dans mois de mai. Donc pour ça ba biloko to bunda. Bato baza active, publicité donc kenekito ko c'est la rapidité à masolo mama ko. Bino moza ba mécène ba mura catch ne bolinga biso. Ya pedi ngoma zala kaka. Azali. Tout au soir dernièrement azama en forme. En forme azali. Na évitez pas. Na bengana na ekala. Et azali ya Fredi azali. Papa social azali. Et bien ngende donc bozoka déjà c'est ba quartier bana besoin beta batu. Bota mbongo. Ya pedi ngoma. Botika kaka 0 0 0. Tout le monde ba quartier ba toke ba Mbujimai, ba quartier ba ke Congo central. Donc ba mécène ba baza vraiment. Lo ba musicien ba ok ba poto pourquoi pas biso ba quartier. Olongo ma sélection à ville de Kinshasa quelques quartiers ba poto ba Bundi ba Afrique du Sud donc. On peut savoir chance ba chance ba musicien ba ke na ba poto. Andrino showman. Ba technique yo lingaka wana yango ebimaka na nzoto. Souci showman. Ba technique yo lingaka yango sponsoring ezate, sponsor ezate. Ba mécène, ba mécène bazoya mais bazonga moi un peu sima pourquoi. Ngala ndimaka le seul quartier oyo asalaka effort. Abundisa ba combat na Kinshasa pe ya deux ba quartier ba quand même ba combat bien entraîneur showman. Yo ba technique. Obako weblo kwana bedingo nanga yango te. Technique yango yo. Et puis ba ndima attend tout danger. Mbala moto na se rappeler que tout le monde a solo muke ancien champion de Moamba Migolba ba tuzi ba samoke ndeko kumda ba komba na dei ya moko na mbeba ndeko mbeba kacher uzaki shoki ya makasi bibite soki ligue attente to ligue ezolandela ya sona yo ozongusika suneloko wana susi mabe maître yege personnel maître yege bazala masuwa na ngai toza mapapa moko tobimi na club moko aigle solitaire tosali balit donc nayaki na 3 combats nanonga mapale mpo na 3 combats na beti mosu amati wana eza kopona te yo moko makasi no mata na beti daya moko ya mibale eza koba maître koba eloko wana oki no makasi wana aza mwana nija maître koba rapproché ya weraso donc maître pakotaka azwaki daya babiloko na ye azwaki yango déjà donc moi erara mokili boko nde glissaki ekoti na kati ya tapi donc azwaki mo épaule et que non beda ça va ezaki pani ringi te te ring normal ring ya super chose ya kitoko ring na bino eza rapidité na glissaki liboko eza na retard yo kita oyo ekiti oyo ezoya glissé na tapi donc azwaki mo choc eza ba de service donc nazanga déjà et que dans suka pe déjà tout est normal biso to ba bénéfice que attente to ligue te wana eza makambo eza makambo ya ba club eza ba club nanga moko na bakole musu o balinganga bazotala nga pe ne fiske esunga nga pe taka mesele quartier social très social donc bana ma bazoya ba provision ko diolobela te ba manzanza mileki donc taka siko mesele quartier azi choc bana ba olela nana pe entraînement
Koto a cap standard lela. Il y a un statut sur le baba. Poster poster mal de dîner mamuke donc c'est les catchers là moi choc donc. Mais c'est les catchers maître Migolba. Ozaka na ba problème na batu tellement ébélé. Mais nazo mona batu ngata baye bazoki manete soki pe oya kokima soko bazala kaka. Les ba papa na biso oyo basali catch ya ngaba. Et bana maître Bandidos. Lelo azobunda te akufa hein mais bana akufa personnel. En tout cas vraiment kotaki na molimo nepe malakinia. Malgré akufa atika ba misisa ébélé. Te ko kana ba leba misisa atika lelo ba migol ba lelo bosali bani bele anangaba. Yo po okende otika ba misisa. Bano pe misuba koya ba uta pe misuba ko pe ba chapeauter ngaba. So lelo mwana moko ya mettre ba Didox aye albike alinga bunda kana niko ba lobby fort. Comment il est maître Lido hein Lido Ramsès. OK. Ah ouais. Albike ye alinga bunda na yo parce que on dit on vide gaz ya terre hein il comme ka migolba so yo bité ya ko tika gaz apere kufaka buite il faut aya anyata ba comprendre que bandido ça zala ki wana atiki pe bana na ye. Yo si gozo mona problème donc je pose à ce point donc né naza awa na goza na bato balinga na bundana bango ba adversaire na ba challenger ngala challenger adversaire ba goza ta ba 10 ans koto tozo na kasavu budete tirbo des chasses na pesi ba mbote be place oza il veut des chasses à malembe attention donc c'est un bon technicien mais ba ko tala monsieur le catcher parce que na club na ba on a beti bango trop ba de base trop ba denzo animal mo akoya kimi siko ba misi siko directeur technique on appelle ça animal ba technique wa angaye c'est bon des chasses na obunité obunaka na yo donc après makambo yo aussi man na tibo des chasses tibo na biso tibo et na betier na kelesu na entrer no hélico na betier on vit tango vit tibo des chasses hélico des chasses tala bon c'est un grand club pour bazana ba bon pour super action siko pour bon. Oye Koto, Antonio Grenade, Cap Standard, Lardo, État Congo, Bikonzi à moto azakuna 1000 pattes. On va pas. Oye Siko, président Bougie, on va faire passer dans Ozakuna. Quel issue de Bokoko Azara, Bokoko Merlin, Azakuna, tu es sous Mala, sur les BM. Parce que après, tu as des demandes à catcher les bélés, côté bazoa super. Parce que le club est marché dans la norme. Quand on a vu le président Bougie, c'est rappelé que le président Bougie qui ouais. C'est qui cher ni na club dans hôtel sur Moutou aya ko le savoir tu as Merlin Bokoko tu as la Mala. Même super au babundara danger bazar. Dans le bâté comme intoxication. Ba grand ba féticheur le comme mettre Bougie. Ouais. Aïe matin na micro na ngalobi. Yes. Et aoya, oya super action pour bouger ka. Yebi. Ça peut peut-être pour bouger pe na oya. Voilà, vous comprenez. Bon, Lido Ramsès, c'est un bon. Il papa la zara catcher article pe makambo. Non, ça doit mingi na président bon mettre Chalet ba pété. To le belanga ba catch to le belanga ba. Oh Lido Luka. Ils ont leur gravité. Tout ça rende tout ça ba musée ba mongo biso pe photo comme président Jimmy qui dit raza. Ils ont gravité. Mais aye ba ke azana problème na monsieur les catcher. Ngakuna linga komango batsongo na mbaka na liboso lupango na bango. Côté ba komé bunda mingi. Soto vito ya côté koma nini ezaki mo pasi na ye. Yango a gagné quitté ba sema na mbakana. Oh, je te dis vrai. C'est un bon abuna kitoko, c'est un bon. Non sous-estimé été. Parce que nga adversaire nyoso toza mwana muke so bige na obuna mi golba. Na chelo cha. Na chelo ka cha. Char de combien bani musana ngo esala ero kuta na be et du coup nada mala ba komba même koba waki mabe betangelo ka mabe oya ka mama mabe ozongele nga saka na ta angaye saka monsieur le catcher ouais siko awa nyozolo ba lido
lobi na lido Wow. mais lido ceux qui a lobi que bobunda ba komba wana na moya ya 2 semaines ndenge za na chaque ondi et chaque est là nango chaque normal loboko ngo esala loboko eza normal yango nganga bato minoko tembesila nene kotela ngambongo te bango maître chaleur bapeta azali déjà azali je veux président Jimmy qui dire azali donc c'est que non normal bango baza na ring biso za na ring so na bete kuna eko to na bete lisusu debo ezala ngo pomte ke otoke to louer loko te yo louer za te bango baza na nyonso bino pe bwana nyonso to lobela ngaba kati to lobela ngaba eza na nyonso super so pe eza na nyonso obi ke ba club organisé za ola na ba club on ngeke ba club organisé kasi lelo kasi ba club esami na ngaba bo epesa ngaba joie moko na dans joie immense au fandi botala la reine Shakira longoli club na funa ayi nango na moamba tek na osepela aïe parce que ngala lingaka bato basaka makama kitoko mais est-ce qu'on a lingi nini maître moni tellement que bakuta ki yonde awa oui ba club na bango tu bayebi ke muta chapeautaka ngaba c'est migol tolongo wana place mosusu ya kochapeauter ma ngaba ata babani ba mikolo ba deten basape na peso moto place ozali bavie kotolo kombo bavie na biso ebele ebele mikolo bayebi ke nde masolo eza mwana ana nde moto aza mala chapeau nini capitaine de l'équipe bracelet brassard petit capitaine de l'équipe avant c'était oyo mo lo musa benganga le capitaine de tous les capitaines toza lo musa ya lingoma peut-être musa ya lingoma bini sake na les babini sake 3 heures du temps lokali il faut za makambo nde babokaka libanga na mango te langa sikola za da manga téléphone na liko baba masoko libanga ko ya ate siko est-ce que muta ko za la te to président Jimmy Kidira ata mambo moka G en G wana eza ngo biloko mike ngasu tangeza nini moi ba club ba bazoya ba koluka ba diembela kana moamba na yo banda kubetela nga bango moko ozi club ya Shakira na siki Temple Royal wana ko obeti bango nan obeti wana espite ba olonga bana ngaba mais obeti wana lokola bateme oisimo boye kasi ba combat to sala yango wana to sala surtout ba combat te super asso yango moté to sala ba combat comment dirais-je to sala ba comme échange de culture to bengi ici super asso contre 4 Kasavubu super asso contre Temple du Soleil Temple Royal super asso contre les guerriers super asso contre club baïké au moins biblo to lingo to sala exacte que organise biso moté to sala siko bon poto tala technicien o azama makasa kutana technicien makasa ouais goresa makasa na goresa makasa feja makasa feja au moins siko eloko wana etombola sumaka moi eza ba idée o eza mutu na ngai idée na ngande saka ba loko bien ngwana ngana yango mona to betaki to ndiko to les guerriers ya zima to beti chango to yesu ngaba je banda nango dato banda ngo déjà on a beta poison kuna na obeta isusu kuna to sala nini na obeta obete aller ni le retour na beta ki donc na sens wana on eloko wana etombola eza ba innovation mettre poison etombola vraiment ko na invité oui je m'appelle Maboko Nzambe mais mettre bigolba to mettre na solo ya programme moko boye pesa biso baki biso mo ba voyage mo mais comme c'est dit il a dit quoi bon to bota la côté va soutenir na biso on va ramener les cahiers donc mais ba programme eza kaka il y a déplacement pe eza parce que ligue auto déplacer ba quartier ba kende Congo central donc ba kende na Mujima siko oya super action ezali to planifier makambo son organigramme na biso club au moins ba super action ke Lubumbashi super action ligue de super action et Congo central tu vas aux langue comme tu côté dans la saison sèche mama kamo ça les alliances soit to beta lisusu matete après to beta ba weza Kasavubu ni Béni le visionnaire tu le reçois salle mo to beta mais na idéologie na biso ma idéologie to beta ki na alliance c'est bon wana idéologie na biso moko bino nde bofungula wa ma idéologie na biso moko bino nde bofungula yo mona ba plan mona organisation mona ba combat c'est ça tout il faut ça là vous avez que bah tiens placement comme ma placement boy OK boy ils ont ba start
Le ba métal okoma ba combat si manda ko benga champion kala yo filmete. Ah, teza ba combat si manda ko ezarate. Et ça selon club n'enga organiser loko na ye. Viedi alobi na TV na nga. Alobi. Abike ba combat misu mutu musako ke kaka na lupango ya voisin na bango. Na tinel. Et ça manque ya ba salle peut-être. Ou bien manquement ya dépense. Ba ba ya dépense. Au lobo ya dépense. Bon metika moi bilo mseza ko finisa pe ka congolais. Yeah. Ba image wana ekende ba ba YouTube. Mundele potala. C'est ça. L'autre comme na vitesse. Est-ce que ngana découvrir que ba combat pe ba des autres msubu na manapoto. Mais ba tela sur ba YouTube. Oui. Ba tela sur ba TV ba pona ka ba o eza trop professionnel nde ba la kisi. Ngai pe na ko mosala bongo ba kombo komanda za ika kindengele na boîte yango. Yeah. De ce point combat côté na YouTube na ngai c'est combat wana ils ont ba norme professionnelle. N'invité mettre Migol Batomo qui veut faire. Quelques messages na ba onyo so na tanga ba komba to ba kanela. Tanga bango. Quelques messages na champion animal, c'est beau de chasse, tomato, lido muke. Yene na komone ma bien te pas club na bango e ka siko mais bazo ka ba problème. Te ba bunda to ba komba. Ba tsa ba komba pe kitoko mettre chaleur la ambitieux. Ba tsa ba komba bango bien. Lido muke oya chango komone nani. Ikianko pour ba 5 jete bango babomaka bango babomaka ba ringi donc babomaka na bango ta ba na ebita babomaka et babomaka te babundaka bien kasi mais so ebundela mangwana babundaka bien biblos ba champion de kids ça paraît que babundaka bien c'est tout babundaka bien mais na bango comparer bango na yo pa bango ko bunda bien tenga za mais c'est le catcher c'est le catcher Bongo Goldberg abunda bela to bunda na chevalier qui se mola kate abunda ya ganya ya ganya ganya kio champion Goldberg merci champion Migol wa bike ganya kio te ngaza catcher te soka pola ko sake ngala beta kaka siko na comprendre le moko bon ele ko ma yeli voilà na mona cœur de lion ko abunda na Super Aigle. Nalandaka ba mission. Abundana Super Aigle. Abundana animal. Abundana na Shakira. Siko azana ran nini? Wala nga question na poser. Azana ran nini? Style congolais ou bien classique? Parce que bana wana ba okena makambo molo yenge peut-être télé parce que babundi pe na noté. Quand yo moko likala te, ndako beta Shakira. Ndako beta te ozana ran nga lingi siko Kere de Lopez nga rana yo. Azana rani. Ozana rani nyo? Oh, yo la journaliste faut tout na bango. Oyoki ngaite. Parce que nga so na ben tibo de chasse entre nous. Azana rana nga style classique. Siko est-ce que na ebité na est-ce que nga lo ba na bunela Shakira? Non. Na bunela Malema. Na bougie rouge na bokoko. Ndenge nini? Azana na rana yaza honnête. Wana za house me ba trouble. C'est mes troubles. Ba ko bete lo ko mo mpuli. Internet baza balandaka biso ba yibi makambo ndenge kenda. Vous comprenez? Ba yibi makambo ndenge kenda. Yo ubunda na Shakira. Ubunda na nani? Ozaka yo moko na bato belé na style ni. Bato nyonso. Azwina nani oyo? Mo yimo ko bunda na Gludi Malema. Mo yimo ko bunda na. Moni ke wana comme distraction. So ka bige to bunda na Ludo Ramsen. Ba dire aza maman la technicien. Quand on était sur technicien Maman na komba. Siko balo bateke to vandi boy. Oh, neza na papa yo komba ko te malema ta mutongo ba DT. Malema atobeti ebube arobima. Oh mon. Na so bateli ke Ludo Ramses. Oh na obunda na KPP na Koba. Mutama ce sont des techniciens et qui juste Cœur de Lion Lukara na yo. Lukara. C'est ça. Si on le rappelle, oh non, vous n'avez pas de bêta yo. Non, c'est ça bana. Aïe. Comme na sala banina ba makiona. Makiona en forme na sala nil na yi. Comme ka, on ba bigol ba te pas. Zombi makiona na sala nil na ya yebi. Monka oya biso nga ba na sala nil na yi. Mete bigol ba poza na mabora tete. Na beta ba féticheur rebelle. Na mabora tete. Oh, wana za biloko dinga pesa ngai. Dinga peka ba monka la ka mukaya. Ngaza ambassadeur, ngaza proche dingo, sala mission le tourner migol bazanani.
na pesa ya mbote pe ya place aux Alpes ngaza poche ebingwe mama misa yebi abiyo ayemo abiyo ambassadeur na yibi tozami balenga na malema c'est tout malema pas na choc ngape moi ba ambassadeur ndenge kenda parce que tozami maison ya ebingwe ya azwi choc batali pe ambassadeur musu pas azwi choc ya obonga ngape na obonga tobani maka ataki technicien moko féticheur ya toujours ba douleur ba douleur obi ke deke eloko bimisa eza très important nalobela kaka na batv mingi na comprendre que en tout cas bakacher bobomisa place biso ezalaka ko bazwi technicien na féticheur babula biso da population na toyeba biso kasi féticheur na technicien ata technicien abeti ata abeti na suka mais il y a des techniciens au Goyas au côté nanganga beti ça avanti était au kimana ringa oh yeti ba migolo bat bafanda na bitu mutu efanda ne mutu efanda mutu tala zonga mutu aye ote mais c'est les cachete mais c'est les professeurs bogo bomisanga ba biso yoka kombo bongo aolenga mutu ya nani luka o se créer nga se créaka na vandi mais c'est les cachete tout parce que écouter watane mais c'est les chanter au moins mutu sala est-ce qu'on a comme c'est les cachete ce qu'on passe sur ba bengi cachete moi mais c'est les cachete au yibi au copier créer au ayo comprends c'est un peu ça. Oui, je m'appelle Maboko Yanta, je vais mettre micro bato miko na suka émission na biso. Message pe quelques mbote pour to chiki. Ouais, wana mezanga raté. Premièrement, on peut ça ma catcher tout ya super action, trahison ba mbote be place bozana bi kebele baza ba boulot. So la tanga ba combo et j'appelle tata déjà to c'est la timing. Na pesi papa social Edi Engende. En France, la Gazelle ba mbote place aux Alpes. Freddy Ngoma Andi Bola ba mbote place aux Alpes. Na pesi famille nanga tena Thérèse Mboma mbote bele place aux Alpes. Yves Kassamba Bobby Bakao Temuna Dodo Kembo la belle na kati ya France. Na pesi mbote bele na Elvis Gaou na kati ya France. Petit frère Arnaud na kati ya France. Sans oublier Action Zakoto, champion du monde. Kaimando Junior. Mener des rings. Père Osalanga sur Bilo Nangate. Osanga Mabisu Bilo Kane Salanga bien wana ba entraînement wana de Tobetango Salanga ngote. Na pesi ba katia tout besoin en Afrique si ba mbote belé. Joyeux anniversaire Mio. Mwaza mwana oyo atamusa sangwa tradition du monde. Ya mesele katia na bi Hermon Obetelo video ekota. Bayoyo boika bayoyo na kati Afrique du Sud masalanga mo donc kitoko na mona déjà pe vidéo yaki na jour anniversaire donc maman Gladys Zenga na peso mbote place ozali maman Bota Migol maman Bernadette na vieux bingema le président donc maman ça tout ba mécène tout bolinga Migol ba de partout donc na pesi maman ça tout ya assistant ngaba Antonio Kokolo ML président Léopard maître Bouquet Mongo tozalaki lobi la indo sepe samaki tokonsidera na makambo na biso neti osala to évolue commune na biso na ndenga art na biso catch na lutte nayebi ke tose prouver na kati ya ngaba na topeur de lutte na biso mo Pierry na kati ya mbe nayebi ke tobeta bato bana mbe nyonso basese condoléance na bino donc père na bino yo tokota na ba air moto planifié donc d'abord on a émission parce que ba barola na ba ke Migol baza prouver a perdre l'éternellement encore. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe na komi na suka émission na ngai. Ouais. Na pesi champion du monde Charles Koua. Charles Koua, mon vieux Afrique du Sud. Ouais, Afrique du Sud comment est? Chauffeur international. Na pesi vilanga nke na kati Afrique du Sud ba mote belé donc Eyo kani vela na Afrique du Sud en tout cas ya ngwana penza na komi na suka ya émission na nga bandeko est-ce que kombo na yo ekomamaki na liste ya champion local na baluka bona tanga ngo bien Ekirigo Bichigombila en tout cas monsieur Paul le mwana photo ya tongo pe Geri Kitola Mokonzi kuna na Belgique Bayoka Bayoka vient nga Prosper Bakini mwana Dallas ya tongo pe na bosete ko bongo Gelo Makas Mokabi Gelo Mokabi mwana ya poto hein
gelo mokabi mwana poto bana nyonso ya kapela baganga bayoka ba sentiment gelo mokabi ndenge ezalaka pe na bosete ko bongo vraiment gérer les padros hein mwana mwanda ya tongo gérer les padros yo yangwana pe na lobi vraiment mingi Amos Nzundu yao yango ya fan nanga ya tongo vraiment makasi niklete kapende pe na bosete ko ba Chanel Bakine pe Emetukudi Emedio Mitukudi Maboko Bank ye moko ali point na beti bongo pe na boki Mimi Shungu ma grande sœur propre pe na bosete bongo Annie Claudine Omoyi Jonge Anne ya solo ya ngwana penza pe na bosete Astide Alonga kasi na lobi peti na ngai moko ya tongo makasi na bosente ko bongo omono yo yango famille Onyangunga angoso moderne na bino po vous dele makasi mobimba yango wana ale alonga en tout cas yango pe na bosente ko ba vraiment famille eyamba mobimba ya bino yango wana na bwaki biota kini na mobimba ndiko bwaka pasteur na bon bomalika pe berger Etienne boko polo mama lili bwele na bosa nite il faut na bwaka président Chobonganga les retours quelqu'un super son moto président Chobonganga sois calme mon fils na président Chobonganga en tout cas abenganga tellement trop to sola tellement mingi na bosa ni na ngaka et puis na bwaki président na ngai président na Bougie akenda nde to sola akenda en tout cas les seuls motos andimaka abengaka nous voulons savoir chaque jour na ndako na ye alobela en bakati en tout cas yangwana vraiment na pesombote pe na lobike bongo Jonas Mazawel Joye Yozike Benjamin Mosiboni Miranda Joseph Egen Omoy mwana 11 ans na bangenge ya mikolo kasi na lobike na bwaki bongo vraiment Belamine Kamba motema ya ciao. Je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo mwe bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Shakira Tiba oza mwana ngana bimisi soko timutu makasi na kokase yo ndenge nazokase baninga na yebi ata makambo ceinture oyo mokone chaque fois à la présent pour aza présent kufite aza pe kata la fédération bango nde bapesa nga ceinture oyo taka champion du Congo soko ya mobali aza wapi c'est moi la reine chacun na coloniser 4 na minute o ata boboyi ngai boyebi ke bokoka te bokolinga kutu bachanga na bino te pona ko beta bino mabe o ngasi boliti o edimwe moto na ngenge o bachenga na lipasa o nani sasa bandeko chaki amutetela nga na mutetela ti mais abi malgré si boliti anoko na nga na ko beta ye o meza te to welela kaka ya mukonzi po biso na mboka na biso do koyi mibale bakendaka kokila te kaka moko siko moko wana kasi lokamba si boliti la reine Shakira yinde qui a koinda au boya nous voulons savoir avec un champion local Yonani dit je m'appelle Maboko ya Nzambe chaque jeudi vendredi samedi dimanche lundi dit lobela bango na beti bana mike ya bato ebele ba innocent ya bato bozo kache na bimisi lobi boye ko na champion na la reine Shakira champion du Congo boche abunda na mwaka kache mo bimaki lobi aboto mateke bozo ko expose bana bato mukona ba mtu na ring ezali na solo ba na ebike gouverneur ya mboka na biso zotala bola de mission bano bachanga na bango moko akufa bochanga na bato oyo bato wana mike na beti bango bolukela ngane ti bato lokola ba Shagi akutu yo kozonga na cuisine polambelaka bien olambelaka nani Misa Bendos donc olambelaka yo ona osala yo nasi na bunda na mwasi te mukolo wana baloba histoire akache kotikala ke si boliti nasi akanaki mwasi wana obendengeni champion du Congo c'est Edingo fils champion du Congo ezali Samson na Kananga nyonso batikali bayebi loko moko te oyo aza champion du Congo c'est la reine Shakira Katalia ezali ceinture nanga na somba yango te na senga yango te na futela yango mbongo te ezali ceinture bachaka na mesa de déposer la reine Shakira ndabimaki donc naza na posa ya bato oyo baza na mbongo na mboka na biso batielanga komba na Edingwe moto na ngenge ya edi oyo biso tobengaka icône de la catch naza koinsire bino na fierté nyonso ke na kobeta Edingwe salité Shakira Tiba oza mwana nga na bimisi
yo général yo na ozo banda lelo nayoka su na kombo ya général te so nayoki na oluko tina pale soki nalobi o nalobaka yo lingi osimba lisusu moto nakozikisa yo kokota na nzela na ngai te mpo na ezoyinda tomatisi baeskalier di edingo ayebaka ke atya ceinture yango aje te oza kope ceinture fo kotya yango aje nayebi te soki ada ye nango bie po asala nango nini na minute oyo ceinture oyo nga nayebi yedingo wana nga nayebi na ngango te mpo edingo na kobeto mabe nga nde nakosaki lokola ngai edingo na icone ya kati soki bango badecevoir nga mpe nabomi kati mpo fungula ya kati sekret ya kati tu eza na ngai yesu nani loba te